Il dit qu'à peine libéré, Vital Kamerhe en prison. Confusion autre moté mamabé. Non, pour le point wana na ko ebisa na ba Congo mai na nubuyi. Même oh bon ba ko benga ka na FCC. FCC ce n'est pas un regroupement politique. C'est quoi? Un parti politique. C'est une plateforme électorale. C'est ça que je vous dis avec toute une réalité. Quelle chance vous donnez aujourd'hui à partir de mais neza ko ebisa yo mwana mboka. Oui. Ce qui même le ministère intérieur, fait CCT. Même le journal officiel, fait CCT. Les faits précèdent les droits. La politique précède les droits. Il y a eu des arrangements entre FCC et Cash. Oui, c'est là que nommé Mboka. Ilukamba, qui est compétent aujourd'hui. Mais en réalité, en respectant les procédures, ce n'est pas ça le vrai procédure. Procédure ya malamu et c'est un temps konte kolo ya konomé informateur pour aiba la kolukala biso bisika vraiment je veux dire nous comptons pas ya mota konte kola la constitution yango wana mwana très bien bino bozala leso ko pesa biso wapi mbongo ya Erogar wapi mbongo ya Bukangalo ndako luka photo Joseph Makila wapi mbongo ndako luka photo Joseph Makila wa fuka mela mwana mboka Joseph Kabila il y a immeuble intelligent il semblerait fibre optique. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la première chaîne chrétienne à travers la République démocratique du Congo. Tosolola Mboka, Tolobela Congo, ezali émission Oyo, Toyaka Mingi Kolobele Kolo, République démocratique du Congo. Pendant 40 minutes, Toko Kabola, Lelo Liboke Topeli Solo à Congo, Namwana Mboka, Semilar Kanda, Yazali, Moko Baimboka, FCC. Toko Kabola Pe, Liboke à plateau ya émission à Lelo, Namwana Mboka, Pati Malanga, Yazali, Moko ya Bandeko, Oba ko pesa makanisi na bango ko kene na ngambo ko soutenir Mokonzi Mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Le président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, a signé l'ordonnance en libération Yamwana Mboka Edi Kapen. Tokolobango na kati émission à Lelo. Zando Monene, le gouverneur de la ville, déjà, Tomoni Ango ko circulé comme information que Grand Marché et Kozala Kokangamapo était bosoto eleki nangambo a Grand Marché. Est-ce que Banana Biso Bagozong a Kelasi à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, Togolobango na 4 émissions à Lelo, Mwanamboka Batuluko Bopesi a bandi Mosala na comme informateur, Togolobango na 4 émissions à Lelo. Bandeko Boko la Nabiso, émission Nzalaka Yanga ité, émission Nzalaka ya peuple, peuple nda pesa ka makanisi, peuple nda pesa ka baide, poète Totonga Congo, parce que Congo yo, Sokingana Tolobeli yango te Motokolobela Congo azalité. Lambert Mende Omalanga, déjà na kati ya Union Sacrée pour la Nation, Mwana Mboka Joseph Makila, Makolo Ezaïna Nonanzela, Azali, Narompa Kitambo, Yepe, il semblerait qu'il y a Union Sacrée pour la Nation. Bandeko FCC, pétition contre bureau provisoire et Assemblée nationale. Tolobano na kati ya émission à Lelo, Mwana Mboka Semila Kandambote. Mbote mingi na yo, matondo mingi peba meilleur V na yo, meilleur V na grande communauté armée de victoire, et puis na ba téléspectateurs nyonso bana mboka somi ya Congo basa kolanda biso, meilleur V na bino nyonso nzambe azala na biso pe abate la mboka Congo. Très bien. Mwana Mboka Pati Malanga Mbote. Oui, Mbote mingi meilleur V na omoko ndeko Julio ndenge opesinga l'opportunité ya koyambanga na nzela etando kiwa yo. Meilleur VP na co-débatteur na ngoto ingeli na nzela plateau meilleur V na tamu konze kolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi elongo na molonga ni moye mama Denis Nyakeru meilleur V na président parti politique na ngai pona honorable Élisée Bokumwana Maposo communément appelé rescapé de débauchage pe meilleur V na ba Congo manyoso ba kolanda biso sans oublier ba électeur na ngai ya commune ya Limete o balinganga butolo kola moi Kingabwa Mombele Mososo Sokopao pe ba quartier nyoso ingi na kati ya commune nga Limete na pesi bino ba meilleur V pe na ba diaspora nyoso o ba kolanda biso bipai na tombeli bino ba meilleur V na bino sans oublier o azali numéro 1 ya chaîne na biso oyo RTMV na tombeli pe meilleur V na ye sans oublier
Mama Emi, meilleur vœu bisika zali. Très bien. Tobandi likambo etali assainissement, il y a grand marché. Est-ce que meilleure solution ezali, il faut mon amboka Jantiningo Bilambaka akanga grand marché, marché central et puis bandeko wana ba kota na ba marché mususu po ete marché tozando monene ezwa couleur asika to pe assainissement asika. Mon amboka semela kanda, maloba amboka na. Bon, normalement, ce côté, ce qui te zonga na passif, hein, passif où ils allaient, où il est cas, na où Italie marché central. Au comment on a quand même que marché central et connaîtra qui, ezala qui ville marché moko central au batonga pour na ba population moké, hein, population qui tient comme moi mon nene et puis espace ces eaux contenir ils sous malamuté. Et comme il y a un problème, il y a évacuation, immondice, évacuation, et comme même des alliés structurés pour le moment. Donc, point de stockage, même à l'immondice, ils allaient sous-souter. Parce que partout, il y a comme un étalage, n'a pas étalage. Alors, c'est important, oui. Ce qui est vrai, que le kakosa là, on va bien la table rasa. Donc, bobo kanga, bobo kanga, bobo bandela nyoso, et que la malamu mingi. Et que la malamu mingi pour la ville à Kinshasa, tout changer peu politique. Il y a un marché central. Kinshasa na kanise ko za lesu na ba marché central te ko za na ba marché central. Ba ko ça la paix politique wana ndenge ekenda ebandaka na musée Laurent Désiré Kabila, il y a marché à liberté et ko za la malamu pe ba bakisa lisusu moi ba marché mususu ya lolenge wana à travers ville ya Kinshasa pour na ko permettre batu nyonso ba kindaka na côté mon côté ezali politique moko ezali mabe. D'autre part concernant l'assainissement, il y a un grand marché à Kinshasa. Il est vrai qu'il est à déplorer que les désordres au Ezalaki entretenus vis-à-vis la vision il y a hôtel de ville au Ezalaki il y a qu'à gérer parce que mon marché central eza normalement dans l'administration il y a ils ont dépendre dans le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville a le plein pouvoir il y a qu'à gérer le marché central. Chose à déplorer que les ministres de l'intérieur au y a IDPS au na manière na ya qu'à intervenir à ça la réouverture il y a marché sans l'avis favorable, il y a hôtel de ville. Yangonde est perturbant moi politique. Parce que politique, il y a une entité décentralisée, entre autres, la commune, la province. Et Zali détenu dans ma boko, il y a gouverneur de province. C'est le gouverneur qui applique la politique naye, oyo azui mandat na l'Assemblée provinciale. Le ministre Gilbert Kankonde, depuis qu'il a le ministère intérieur, il ne fait que intervenir dans la province à tel point que les hôtels la province ba intervention les mingo et salami dans la province au comment dans la plupart il y a la province na biso et connaître ba trouble province pilote na o ya bandaka musala na ya ba intervention en ngwana ezali province à bas Congo à tel point que le gouverneur à bas Congo azali mato imangongi a téléméli même arrêt à cour constitutionnelle à tel point que les loyo mais yo moko zali ko ka arrêt kaka bango moko batu ba soutenir à téléméla arrêt à cour constitutionnelle kaka bango moko wana pe ba acclamer arrêt à cour constitutionnelle oyo et pesi makasi na bureau d'âge et le bureau d'âge égale bureau élu donc il n'a pas comprendre donc la politique globale il y a gestion en boka et il y a manière où ndenge le peuple d'abord, version IDPS, n'est pas vraiment déplorable. Yangonde est paralysé qui même n'a pas si bonne marche et gestion à marcher à la ville de Kinshasa. Je pense que la ville de Kinshasa, il faut bâtir qu'elle ait plénitude et action dans la ville nae, à agir dans la ville nae, bâtir qu'elle ait plénitude. Et cause de la tête bourgmestre Azali dans le gouverneur agit et le ministre de l'Intérieur a tout le temps pour intervenir et bah intervention en AP, ils allaient permettre de toyeba. Merci. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est décevant. Très bien. Moi, je Malanga. Assainissement, il y a marché central. Est-ce que le gouverneur de la ville, Jantiningo Bila, a raison? Il y a fermeture, il y a marché central parce que le peuple qui réclamé Bosoteleki. Merci, moi, Namboka, Ndeko Gilles, Namotuna Malamu, Oyo, et Komiko Tchape, Yiki, Kinungu, Okati Ngumba Villa Kinshasa. Oyo bato ba moni yango ekomeli bango mailo komoko esusu ya sika oyo lingezonga mwana mboka Gentini kozwa likanisi ya koyeba na kokanga lisusu marché central et c'est la deuxième fois yango oyo aye na kopesa lisusu likanisi wana mbala ya mbotango azoki likanisi ya kokanga marché central pona koyeba na ko réhabiliter yango kolatisa yango
langi ya sika tomonaki yango mabete au moment yango tozalaki na moment ya confinement tango ya confinement ba confinaki engumba ville ya Kinshasa yepe aprofitaki na sima wana surtout beaucoup plus moko ya ba commune ezalaki confiné lokola Gombe oyo ezalaki parmi ba commune ezalaki confiné liboso elongo na ba commune so ekolanda mais esalaki peke engumba ya moko ya bisika oyo ya marché central ingelaka eba pe na ko zala victime ya kubokangami etango bakangaki yango na moment wana tomonaki ndeko Gentini alobaki akoyeba na kokende na réhabilitation ya marché central mais tango annonçaki yango croyant ki akosala yango tout au long ya confinement na koyebisa omo na mboka Jilo na monaki ndeko Gentini kobwaka ata ni brouillette ya sable ni brouillette ya kayasi aussi longtemps que tawana nyonso ya confinement daki tamala mpona ye ayeba déjà kosala un pas pona kotalisa na bakongomani ke naza na volonté tomonaki marché central ebotaki matiti ekomaki lisusu nde zamba ya monene oyo ekomaki même kopesa accès na milo na makita ya mabe eba na koingilo kati wana mais lelo oyo komona ye boni alembaki no na temps wana nyonso ya confinement pona koyeba na kolatisa marché central lobe ya sika pona koyeba na koambeliri yango kaka lisusu lelo oyo ye azwi mokano wana ya kolobaki non na lancer lisusu mbela ya koyeba na kokanga marché central pona ko réhabiliter yango toboyi te c'est tout un procédure mais il faut koyeba qu'il y a des avantages et il y a aussi des avantages koyeba ville ya Kinshasa oyo eza ko regorger à peu près 12 à 15 millions d'habitants majoritairement ya ba kino ba ko ngilo kati ya ville ya Kinshasa bango nyonso ba vivaka na marché central wana na kobombela ote à 100% il y a au moins 90% parce que na ngomba ville ya Kinshasa tout dans la société de misala les até bison surtout to koma lelo ba coopéra ba petit commerçant auto tika comme marché central kolana na ba mama ya biso moko bana mi basi ya biso tout consort to vivaka wana est-ce que bisiko ya tieli bango eza ko permettre na bango ke ba quitter marché central pour na kende tika bisika wana point d'interrogation et de deux pour na nini taloba ke non asa la système moko rotatif dans le sens que akangi une partie à Zandu a réhabiliter yango na tiki ba mama na ba bande ko mususu bokende koteka ngambo mususu wana nga koto na kangi yango na réhabiliter yango soki na sisi ko réhabiliter yango bokie kuna kote na réhabiliter botiki linga espace na tikela kibino na yesus ko kena ko réhabiliter wana mais yo kangi espace nyonso tout toyebi pete dire apesa biso na no durabilité soki ko réhabiliter marché central yango et ko biso autant de mois ou autant des années tous à la paix informer sur yango pe ayeba ke non bo soto o ekoti na marché central to monaki ye moko andimi ko tika yango pona koloba ke non ngai jusque là approuve contraire na yeba ke non marché central va fungola ngote soki moi na mboka ministre intérieur Gilbert Kakonde azoki le kanisa koloba ke marché central za ouvert parce que monaki d'abord dès le départ procédure moi na mboka Gentini Ngobila et ça qui respecté en principe tant où il y a qui le canissois qui a réhabilité le marché central dès le départ il fallait déjà tout le monde a quand même banger tout le monde a quand même un pas mais tout le monde a qui est là comme côté c'est comme si on a une mauvaise volonté avec une mauvaise foi avec une bonne volonté il y a qu'on respecter malobaye mais les lots on a les canissois à lui tout le monde comme moderniser le marché central c'est bien beau et ça pour l'intérêt parce que quand on a la banque de l'Afrique na tamboli na monique le seul pays où marché la banque tondi bo soto salité et ça ndé abiso tala bokasa kobanda rwakadingi si commerce mais ezalaki moko ya ba tronçon ezaki réhabilité na fond propre gouvernement central mais lelo na qui sont ezaki par ba moko ba programme à 100 jours o ba baki na ko réhabilité marché na ni tronçon bokasa mais tala lelo bo sambulo esalemi au kati ya marché central comment la que même tronçon wana et comme inde moko ya bisiko etondisi bikunde ba salité tondi wana meke o même batuma ya koleke zate malade yesu makasi ozupesu na avenue de l'école la même chose. Donc biso to boité na likanisa mwana mboka Gentini Ngobila mais to senga na ye ayeba na ko tenir compte ba préalable ce qui est bien sécurisé parce que bande ko tu bisa ngai même na ba différents quartiers nyon surtout o ezali na ba différentes communes ala musa abimisa ki ba ya ba tuna ba 2h 3h ba kende ko yeba na ko buka ko évacuer ba mo ba étalage ba mama teka kala bazinga zinga banzela partout tout au long banzela abuki yango atumbi yango nyonso sans motif yeba na main. Il fallait alerter ta maman on a bien avant pour la OK na koyeba na kolongola bino bisika so tekaka
pour que soit beaucoup na ba wenze boye ba déjà ndeni ya kokanga bisaka bino mais alerter bango te sibitima ka bala mukana tonga lelo ba moni ki ba étalage na bango ba tumba biloko nyonso to ba buki ba de tout mais to éviter ce qui procédure wana ezali na ndenge elamu to pe na ndenge elongo bani mais pour na biso to kosenga kana mona mboka Argentine ayeba na kosala o ezali volonté atamo konzekolo pour na ko protéger ba kongomani o ba ko vivre ngumba vila intesa. Très bien, ba ndeko boko landa biso likambo ya grand marché tango bakanga ki commune ya Gombe na première confinement ba imboka ba kufaka na fermeture ya grand marché ba image ezali. Est-ce que mokana oyo gouverneur de la ville azui mwana mboka Argentine Ngobila a rosenga na merveille atela biso elongi Argentine Ngobila na mwana mboka Gaston Mwela ezali likanisi ya malamu poete babongisa grand marché to pesando ya monene. Likambo mibale to fungoli liboke na émission oyo tolobela Congo point de vue le peuple s'exprime. Ezali likambo ya kelasi ya etelo. Bana ano eleki batanga ki malonga te. Deuxième vague à Covid-19 oye bana bavandi na ndako. Peuple congolais pesa makanisi. Mwana mboka wili bakonga akolanda émission. C'est Mila Kanda malbana mboka na yo. D'abord, nous tenir d'abord pour féliciter mon amboka Willy Bakonga pour la volonté makasi à la kisi à servir République naie pour na ndenge pe azali ko pesa elan moko ya malamu mingi na makambo Italie enseignement au moni lelo to komi lelo na enseignement bazali ko benga en ligne ezali loko mura malamu compte tenu Willy Bakonga sengeli boye belo komoko Willy Bakonga na makambo Italie Covid yaza munganga te aza ministre ya enseignement munganga na makambo etali Covid ezali Muyembe c'est le docteur Muyembe na comité mobimba riposte bango soki bamoni ki babi danger ezali makasi balobi ete non to moni to batela bana na biso na kelasi tango bakosala proposition wana soki comme pas ministre aza obligé ya kotosa oyo sécurité sanitaire ya mboka esengi yami bale pona bana na biso pona mambakela si ezali vraiment décevant makasi nakanisi bazali kozela nanu balobaki évaluation kozanda 3 semaines kozela kotala évaluation ya courbe soki nombre ba cas esali neti ko diminuer nombre ba cas ezomata kaka bon lokola pe nombre ba cas ezali komata bon quelque part eza pona sécurité ya bana ministre Bakonga akoki ko permettre te bana pe akoki kozwa pe soutien te ya comité ya riposte po bana bazonga kelasi et kozala ka malamu ka bobe kotosa mais eloko ya malamu nde to kosenga ete tozali na cadre ya mouvement citoyen na biso force citoyenne populaire FOCIP tozali na ba proposition tozali kosenga ko proposer na excellence ministre pe na comité ya riposte ba permettre que ba classe ça la ba système ya vacation hein bako koma na classe moko bazui primaire batanga kaneti de lundi à samedi par exemple hein bako sala na classe moko ba diviser bana par 4 2 jours bana o bakoya 2 jours na pona ko sala ke nombre na classe ezala moke mais yo moko yebika ka pe gratuité yango pe et tripla makasi nombre ata na ba école misusu ata bakati yango ekopesa kaka mwa kokoso donc kokoso pe ezali kaka concernant makambo ebele o Italie yango mais ya motu ya pona biso ezali ka komi adapter muke ko patienter na pe ko sambela mingi po nzambe tata toza na chaîne chrétienne hein, a permettre ya malamu pona bana na biso po ekoka ko permettre que bana bazonga kelasi na kanisi ya motu ya ngwana parce que par rapport à la maladie toza vraiment marge à manœuvre ya ministère ya enseignement primaire na marge à manœuvre ya biso ba parents eza vraiment très limité donc sécurité sanitaire eza na katikati wana eza prioritaire donc je pense que bana bavani na ndako ezali mabe mais ya motu ya kozala ba école pe emi adapté concernant ko pesa bana il y a des écoles ba pesa bana déjà ba nini ba cours na ndenge ki déjà na ndako pa ya kosala mo na ndako comme dans système ya cours par correspondance ba école monsieur comme sala yango mais eza efficace makasi pour na bana surtout ya primaire tokosenga mingi na nzambe tata pe na biso batuto to ça un peu ba mesure liées à riposte pour permettre à ce que et courbe et baisser et pour permettre à ce que ba nombre ya baka et koka ko diminuer voilà ndé kozala le seul ici valable
où il peut permettre biso tous la kimia na ndenge moko na malamu. Très bien. Même temps d'antenne, moi na mboka parti malamu. Oui, merci beaucoup. Na koyebisaka na bakongomani ke maladie ezali, eza solo eza lokuta te, la maladie existe. Et tokosenga kaka na bandeko ya riposte bayeba toujours kozwa ba disposition sécuritaire oyo ko permettre na bakongomani bazala quand même protégé. Mais kolandisama na makanisi ya mwana mboka Willy Bakonga tomboni yango mabete mais toza komanyola pe kotala. Biso toza na Congo, Congo est monene oyo eko regorger au moins 26 provinces. Et 26 provinces à Congo, ce que l'on malamu, il y a des provinces oyo même un problème à l'utili qui est vraiment difficile. Même à terre étant donné que oyo dans la télévision ba ko za na opportunité même à kozana yango te wanda kwa bango. Même à terre nzela ya oyo ezali radio ya pamba ebele ba ko ingela nango même pas. Même pas moi moyen resomba ta pile côté la carte ya radio misu ba ko kokate. Donc ekoloba ke bana bazwa cours na nzela ya lini pona ngai elongo banité parce que ba ko eba ko privé ba famille ebele na bana bango ba eba na ko opportunité wana te. O bana balanda cours na nzela ya Edic TV moko ya chaîne ya télévision ba fungola na kolanisa wana nzela mwana mboka Willy Bakonga bana ebele ba kozana ngolu pe na grâce wana te. Donc biso to koloba boyi ba procéder mususu wana mboka Bakonga ko salaka wana da pona ko pesa opportunité kaka na bana ba la famille bozu o baza na facilité ya kolandaka nzela ya télévision la nyoso to o baza na facilité ya kodana nzela ya correspondance mais boni biso ba famille pauvre ba petit peuple oyo même to ko tindaka ba nzela ko avec beaucoup de difficultés ndetro dans la facilité à comment la correction la procédure voilà ezali vraiment pas pe ko simbate Merci. ezali pasi pe ko simbate na ko na mboka jilio to koloba nde boyi mwana mboka Bakonga ba na kosola na docteur Muyembe azali moko ya charger makambo ya riposte na mboka biso Congo elongo na ministère ya santé ba na komanyola kotala ba disposition nini bakozwa pour que année oyo ezala ne moko blanche te. Merci. Et il va accès à la biso, il va poser à l'école, mais il y a des dispositions sécuritaires, il va commettre des mesures de barrière, des mesures de sécurité va permettre à biso que non, il va respect pour que les biso soient à l'école. Mais il y a des dispositions, il va proposer et par rapport à la citation de biso mboka, biso doit vivre en mboka au Congo. Très bien. Rapport mapping et c'est bimaki ba ko benga mikolo tata mapping. Mwana mboka Roger Lumbala bakangi na Paris. Roger Lumbala RCDN bakangi na Paris, base de la République. Roger Lumbala bakangi na Paris. Lambert Mende o Malanga na kata union sacrée. Et là on n'y est pas tamitope bombani na union sacrée. Session extraordinaire. Mwana mboka Mbosoko Diankwanga lobby 12 millions de dollars. Pétition bandeko FCC contre bureau provisoire et Assemblée nationale. Mwana mboka c'est milakana mwana mboka na to bandi liboka ya politique. Bon, je nazo bon moni pétition et loko d'abord ils est décevant ga makasi ezali arrêt à cour constitutionnelle oyo ndeko Félix Tshisekedi daote ko la biso. Et le bureau d'âge, na bureau définitif, ils ont l'olenge moko. Ils allaient vraiment décevant comme on a institution munene yamboka et qu'on rendre arrêt aussi politique que juridique. Parce que tu reconnais que arrêt wana est juridique, arrêt wana est totalement politique. Parce que n'a pas comprendre tendenge nini bureau d'âge o eza o bazui yango na ba critère moko balobi o eza nango ya âge na oyo ba député bango moko ba poni balobi to poni yo koma mukambi na biso balobaki les deux eza ndenge moko bureau d'âge ezalaka pona ngonga moko moke et bureau d'âge comité e banda ko examiner ba pétition bureau d'âge et comité et comité ko examiner mais bureau d'âge et comité bureau donc et ko kambapé législature ndeko bango balobi omoni déplace zoti ya mbutu déplace ko sala ke et komi ko senga été il faut ko kolongwa na moi eloko wana ce qui pétition et lobby ezala contre bureau d'âge nulle part epekisa mike bureau d'âge ezana droit à pétition te nulle part et komami ke balobi était ce qui mbatu bazali bato à bureau d'âge
baza na droit à pétition. Et ça normal. Pétition et ça la mape ba ko examiner ngo eleka na vote. Ce qui mbosa ko ya quoi. Donc pour être il faut sengeli ko yeba été le plus important le lo ezali ya motu ezali kotonga mboka na babiloko eko ko pesa mboka élan ya développement. Oyo mibeko IDPS azali ko sala. Oyo mibeko IDPS aza ko tanga ecomineti mi constitution mboka ezalaka sute comme be statut ya IDPS. Nde koma statut ya nde koma constitution mboka. Po boko kamba ekolo démocratique Congo boza ko tosa eloko moko te. Boza obeko tosa o kaka bino bolingi. Pe o bino bolingi o esepelisi bino. Mobeko moko boko tangango selon intérêt na bino na ba sentiment na bino. Ce que sepelisi bino te boko sepela. Donc mobeko lui kondi esengi to pepesi nzela na bandeko ya FCC ba côté sa pétition contre le bureau d'âge. Mais eza excluteur que bureau d'âge ba ko subir pétition. Très bien. Non, bureau d'âge au moins place violation à nyos ezali. Oyo place mabe oyo outi ezali arrêt ya cour constitutionnelle. Oyo pesi makasi na bureau d'âge comme bureau définitif. Or bureau d'âge ndenge ezalaka wana soki batie bino. Do batie bino beka ka mission moko. Bon papa que bon combien on a été bon ça la remise et reprise na bureau nini beaucoup permettre installation à bureau Yassika. Très bien. Entre les deux bureaux, les deux bureaux ba uti kokweya na ba uti kokota. Ba ko sala passation na bango. Merci. Mais bino ko saka obele kaka. Très bien. Kaka mibeko ya bino. Selon bino. Na repese ba mboka ko na biso to ko yamba mona mboka Zorobabel pendant 30 minutes après ko yamba ka mona mboka semelaka na mona mboka Pati Malanga déjà zali na biso lelo na kati ya plateau. Mona mboka Pati Malanga, mona mboka semelaka kanda lobi bande kwa bureau d'âge bazali na mbano ko zwa pe pétition. Ba imboka IDPS bo komisa constitution lokola statut ya IDPS. Merci mon mboka Julio na motu na malamu. Oyo bande kwa FCC ba ko sala wande bo sambulu. Personne na miso ba Congomani. Pétition contre les bureaux d'âge. Mais ya bo sambulu ya makambo soni. Et ça le wapi. Comment on peut faire une pétition contre un bureau oyo itikala ki même pas kozala voter o botikali même ko voter bangote po bangonde ba fandisi bangwana ko fandisa ko landisa na bureau e utai kozala yo kama makina mwana mboka Mabunda un bureau médiocre o lelo ba uta ko tia bango mopanzi pona ko talisa ki capacité wa bango lelo au bureau d'âge Jésus relève ya ko yeba na komema biso na ba disposition nyonso ezali prévisible mais mon salaire ya député ini et il y a pour légiférer de côté et il y a pour contrôler bolingi babonga si misala ngo yi député ko sala pona okende ko yeba na ko yebisa ba Congomani makambo susu asika o to tikala ko mona te boni ko sala bo sambulu na miso ba Congomani boy boni ko sala makambo ya soni donc o bande ko se baza ko linga ko sala ezali ko zanga maele mais ba yebisa biso pétition oyo bango ba initier wana contre bureau d'âge ezali prévu na règlement nini. Très bien. To ezali prévu na mobeko nini. O bango balingi ba memela biso wana, o bango balingi ba lakisa biso wana comme eloko ya sika, oyo etikali koyeba na te, o bango balingi ba bimisela biso yango. Mais na koyeba te, pe na comprendre que non, il y a un agenda caché. Oyo eiko bate mokati bande ko biso, ya FCC, yango même ko landisa na pétition bango ba initiaki, ko kende ko kosa ya bango autorité morale, soit disant que totali majoritaire, boko vivre yango, mais na nzela kaka ya pétition bango ndesika même autorité morale bango, aoki soni pe mawa. Aleli, comment la pétition moko ba récolter à peu près 130 de signatures pour la côté ça que non, ba Congomani oh ba comprendre réalité, on est là au parlement et si ba pesi bango mo Congo, peut baser sur la droit à kolobate. Et cette pétition là, écoutez la kolekana yango te parce que ils ont des beaux sambulu oh bango moko ba sali, peut ba comprendre yango, ba songa na nzela. Très bien, le président honoraire Joseph Kabila Kabange a koloba le 29 janvier. N'a habité sur koloba na Lubumbashi to pe na Kinshasa. Mais déjà, tu as des informations qui vont circuler. Moi, je suis Lambert Mende, je suis de l'émission. Si son entrée dans la Union sacrée pour la nation, José Makila, il semblerait ma colosali na rompe Kitambo.
il y a pas encore une union sacrée pour la nation. Moi, je suis en train de la union sacrée pour la nation. Ngoïka Sanji, à l'objet à Yoki Base, à une union sacrée pour la nation. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Bandeko Bajiraki Mboka pendant 18 ans et en 2 mois, directement, Massoua et Koya, et Koya na Massoua Noé. Bon, Omoni, et là, comment que beau comprendre, hein? Jusqu'à présent, Massou à mon côté est Kouyi, Massou à mon côté est Zindi. Omoni bato bazolo ba makambo bazo comprendre le fonctionnement ya ba affaires parlementaires. Nous sommes dans les affaires parlementaires. Les affaires parlementaires et traitent makate na babalabala to na biloba loba. Les affaires parlementaires se traitent au Parlement. Tile loyo, le FCC ezaka kana majorité na. On peut perdre en côté. Majorité na le perdre mité. Parce que Omoni malgré le départ, tout le monde 309 députés si ma présidente de la République n'a cité de l'OIA. Ce que le lobby était 309 députés et baké kokuta na président ndé yango majorité oyeke na ngambo na koyebisa yo clairement que wana ezali ba signe que usage to utilisation illicite ya pour collecter ba député ezo sala parce que bokoy kolobate que plateforme o eza créé parce que batu balobaka balobi FCC eza na ezo existé mais eloko yo est fonctionné pendant 2 ans o et agir na niveau à parlement pendant 2 ans donc et affirmer existence nango na niveau parlementaire. Donc, le FCC au niveau parlementaire existe parce que ils ont un passif nango. Était président à bureau et assemblée, était premier ministre. Donc, pour vous dire que le FCC ils ont un passif nango, ils ont quoi tester existence nango na niveau ya parlement. Ça c'est de 1. De 2, quelque chose qui a existé de façon parlementaire. Beaucoup de défaire yango te na ba na libanda na ba resto on est là ça clairement que il y a une possibilité à corruption il y a ba député yango tango moni donc l'union sacrée est née dans la corruption cause la possibilité à corruption na nyama na tunyo motuna est-ce que l'union sacrée botami na corruption et botami na corruption ce qu'on ali côté là il faut pas être idiot se voiler la face pour na koloba l'union sacrée botami na corruption te corruption ezali soko landi même ba au cadre mingi neti ndekona nani lono l'excellence Félix Kabange ministre honoraire soko landi même ba élément ebele zali ko attester que les députés FCC ont été intimidés soit président de la République, on a suivi le président de la République. Personne ne peut vous intimider. Vous n'avez jamais trahi. Non, parce que on logique na bango. Oui. Logique na bango ezali oh bango basala ka eza intimidation te. Oh bango basala ka eza violence te. Oh bango basala ka eza corruption te. Nyoso bango basala ka ezala ka malamu. Mais oh baninga nde basala ka nde ezala ka mabe. Babimi bake balobi babuki banda kwa batu. Ebima normal balobi no état de droit. Babuka banda kwa batu na kombo état de droit. Donc pour vous dire que mabe oh bango basala ka ezaka peto. Je te dis que il n'est pas normal que le chef de l'État a réuni les députés, Bolobake, les députés wana ezali union sacrée, ils ont 309 députés, ils ont là qui ça d'abord déjà corruption. Parce que cause contradiction. Le chef de l'État veut réunir les députés, en même temps, Azui Lissousou, banani, Azui Soussou a été informateur. Contradiction totale. Parce que Yemoka komi ko sala musala informateur. Les sous-soukounes sont informateur à ça. Donc, yango ne sont là que corruption ezali. Au monde, kaka wana ils ont là que corruption ezali. Parce que corruption ezali nini? Kobenda bato na ndenge moyibi. Corruption. Merci. Na bozo msolo. Kozwa bato na ndenge mboka pati malanga. L'union sacrée to la ni mwana mboka semila kanda et botami na ndela la corruption. Oko partager makanisi wana. Na koyoka nde soni na mawa. Koyoka maloba modelo yoko bimepande ko anga pembe na ngawa. Lokola linga bimande donner des leçons et ko sala nga passe kolandisa manabo sambulo ba mba sai na mboka o pendant 18 ans soki 20 ans ya nini ya malamu ba mba sai na mboka o ba koyi ko za exemplaire na kati ya mboka o bango ba zaki bato ba koyi ko lobate hein mais grâce à démocratie
oh le sus tata mokonzi ekola eko finaliser yango na ndenge longo bani nde pesi ba moment pifo na makasi ya kolobaka mais baki bato bakoki koloba susu te baki bato même pe na ba etando ikeboy ba ko kata soni koleka baki nde bato moko ba fandi nanu bata la politique ata mokonzi ekola mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi o aina yango parce que politique ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ezali politique moko o aina yango ezali pédagogie mais bato ba ko comprendre on à travers pratique. Mais koyoka ye kolobande ko salanga mwa soni parce que union sacrée on a ezali prise de conscience. Prise de conscience. Les corruption. Non, ezali prise de conscience. Mais député va $500 ya transport. Après ba tellement qui parle quoi ba tellement na kingakati. Les transports ça n'a rien à voir. Partout au Kendanga attention na ki otande ko ngala maluku. Bosongi wanga zanga kuluka ngama transport zonga te. Transport ezali corruption te. Transport ezali acte moko symbolique. Mupaye ko tala yo eta ke biso ba bantu. Tango kepa nga village kuna soki ndeko ko tala ngai na bosongi waye. Nazongi saki na nini na koluka mwa kwanga na loki mwa mbisi na loki mwa pondu na pesie kende kolia na ngompe na libota mais ça na cadre moko te ke onga na sali ya onde bongo wana corrompre bande kwa ngai non eza cadre moko symbolique etaki biso bantu tango pa ko tala yo na suka na ngone fisco ebi trajet wa utakite lokela tama mukena mingi esunga ene mais bato olingate yenda senga yo bato ba ko traverser le besoin na union sacrée pour la nation c'est pour quel objectif maintenant tant on a le dit que union sacrée zali cadre moko ya conscience nationale danger oyo mboka ezalaki ko courir na yango par rapport ya vision moko ya gestion ya ba groupe politique moko boy songolo pakala o ba ingelo kati anda kwa FCC oyo balingaki bazwa Congo en otage. O balingaki bazwa Congo comme bien na bango moko personnel afin que ba ko s'enrichir na yango bango moko au détriment du peuple congolais. Bazui conscience. Oyo lelo yo bango moko conscience c'est seulement de bango ekasanji ba Lambert Mende ba Charles Okoto. Vous devez tenir compte kaka na maloba ya mwana mboka ngo ekasanji. Tango lobi ke bazo ya ngai ba comprendre ba lobi sika changement fandi nde kuna. Est-ce que balobi yango pona sentiment parce que ba comprendre que non union sacrée dans le cadre moko virtuel spirituel pe matière oye ko tambola na ba principe pe ba valeur fondamentale kolandisa mana vision mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ayewana uniquement pona ko yeba na ko respecter oyo ezali volonté à peuple congolais au détriment des politiciens. Les 18 ans de Kabila avec ses adeptes, il était là uniquement pour s'enrichir pour n'avoir intérêt na bango moko égoïste et personnel, non pour l'intérêt de la population congolaise. Mais le local la vision mona mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo yango pona ko yeba na ko respecter le peuple d'abord. Ko sala oyo ezali volonté à peuple congolais, tala bidongolo miso, mitema likundu, ba hypocrite, ba scribe, ba pharisien pe ba sadicéen ba lobi non. Tokoti que la étenté, toluka moyen nisto ko sala pour que to combattre. Mais ndo kane ba bosani ki o nzambe si atomboli moto akobebisa azalité. Et il faut savoir lire le signe du temps. Yebisaka bango ba na kotanga ba signe ya tango parce que ngonga esi etelemi pe belemi na ba ba comprendre ba yeba na kotambola molongo c'est le vision tam konjekolo boni tango tokendaki na masolo yango ya bato anoa to bengaki bango nyonso na consultation et bele bandimaki te ke bato anoa ko décoller ko tambola Martin Fayulu mais le union sacrée zali deuxième grossesse ya libala FCC cash mais non ye kolobisa mabongo menga les assassins d'hier na kozala des voleurs d'hier bango nde baye na union sacrée oyo ezali blanchisserie pour laver bango. Ndeko Fayulu aza modèle ti ya koyebisa biso biloko ya koloba wana. Merci. Parce que Ndeko Fayulu ye moko aloba ke mukolo o mwana mboka Félix Tshisekedi akoyeba na kokabwana Ndeko Kabila ngana koyeba na ko attendre la. Merci. Bongo siko tango biso to sali yango akolemba nini to comprendre que non akosala politique à la haine. Très bien. Est-ce que signature il y a ordonnance il y a libération il y a mwana mboka Idi Kapen ou bien libération ya mwana mboka Idi Kapen na bandeko oyo bazalaki na dossier ya Kondo Musée Laurent Désiré Kabila ezali moi libanga babambi na liso Joseph Kabila Kabangi mwana mboka Semila Kanda. Bon omoni hein ezali très déception makasi pour nangai comment na amnistie et comment politiser na ndengo eza amnistie signée par le chef de l'État. Mais ça vous dérange en quoi? Ça yokanga et déranger biso atana eloko moko. Yo moni mutaleki a lobby non et déranger. Ce qui m'étonne les des interprétations ya bango ba partisans. Na tozala ki na bango pe na moi ba débat ndenge baza ko raisonner, ndenge baza ko lekana ba TV, ndenge bazali ko mema yango na kanisi ezali bongo te. Hein?
na kanisi eza bongo te nde sengeli libération ya citoyen ekokende. Donc libération ya citoyen eza mutu azali gracier esuka kaka azaki gracier tout simplement. Tokokende te biso to banda koluka neti ba dividende politique ni sima ya grâce wana nde loko ezali ko pourrir action et IDPS. Action même bango balobi ezali parti moko ezali base nde mutu euti na se ezoko kende likolo. Bon, soko tali bao baza ko dirigeant mo na se na bango. Ndenge bazali ko raisonner na libération de Edi Kapende ezali déception. Libération de ya Edi Kapende ezali citoyenne, c'est normal que quelqu'un a à l'administrer un point un trait. Nako kende musika te au-delà de ça. C'est comme que tu libérer Moutou pour des fins politiques ou pour des fins judiciaires ou autres. Non. C'est une libération simple, ça s'arrête là. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Bazo le la tolandi na ba média bato là non ouverture il y a procès. L'ouverture, la réouverture il y a procès. Il y a Monsieur Laurent désolé Kabila. D'abord non, il faut scinder. Ceux qui ont lingi réhabilitation, le fait que tu es gracié, c'est déjà une réhabilitation. Vous comprenez? Ce que vous avez gracié, c'est déjà réhabilitation. La grâce présidentielle, et Zwakama Benyo Soana, et Zindisi Ango Namai et Tikio Peto. Dès qu'il la grâce présidentielle. Bon, de deux, la grâce présidentielle maintenant, maintenant de deux, Balo Bakaboye, la réouverture d'un dossier judiciaire. Bafungolaka dossier judiciaire sur des bases politiques. Base politique, cela veut dire que ba idée politique il y a bateau, il y a moko na moko. Réouverture, il y a procès, il y a dossier judiciaire sur base d'éléments. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Un fait nouveau, un élément nouveau majeur permettant de concourir à une nouvelle orientation à dossier. Donc, ce qui est élément moko ya sika et o ekopé sa dossier orientation ya sika. Nde yango bakendaka na réouverture à dossier. Donc pour nous c'est là quand libération à mon amboka Edi Kapende est un non événement. Non, papa. Je peux pas dire que c'est un événement parce que ils politique qui très bien. C'est un citoyen congolais. Aux 3 minutes. Aux 3 minutes. Aux 3 minutes quand on est formateur, Edi Kapende est citoyen congolais donc à recouvrir liberté naie. Donc azapé comme Aza Gracieux na mona ki abimi mbala moko na nini na prison na tenue militaire ya sika tout abimi nango c'est bon comme abimi comme c'est aussi un militaire je pense que on ne peut pas faire de ça une affaire politique. Très bien. C'est ça politique. Pati Malamba libération mwana mboka Edi Kapende. Mwana mboka Julio na pesika longo nyamoka ko swanta na tata mokonje kolo oyo ayebaki na ko Gracieux mwana mboka Edi Kapende. Oyo bandeko ya biso mususu esali bango nungunungu bakomi biloba loba parce que bayebi nini o bango moko basalaki na koyebisa o boy mwana mboka Julio na o etali libération ya mwana mboka Edi Kapende ezali éminemment politique. Pourquoi? Ezali kaka na ba intérêt politique o ebatamaki wana kokangama na ye procès na ye kaka politique pour nini na lobi bongo parce que kotala tilelo ezali kaka politique puisque république ekosionaka ba faute ya jugement te surtout na cas oyo ya condamné à mort lelo au mwana mboka Edi Kapende asali à peu près 20 ans de prison mais na 20 ans ya sali wana bato oyo ba condamné qui est-ce que si ba exécuter jugement boti le rosa bo sambru na miso bato na kolobaka makambo ezali contraire par rapport à réalité biso to yebi mais ngana kotuna ndeko na nga similaire na 20 ans au mwana mboka Edi Kapende asala boko se poser ba question te boni na 20 ans ya sala na prison tala ndenge lelo oyo atikali kozwa likama te problème te akufite e ko interpeller binote e ko lobela bino loko moko te e ko talisa ke non mwana mboka Edi Kapende lobi na ye e baki ka kozala kaka libanda pona ko yebisa biso vraie cause pona nini na lobi bongo mwana mboka Julio ce que moninga na lobi bongo parce que biso komoni sama mesure de grâce oyo bayebi na ko gracier mwana mboka oyo bayebi na ko gracier mwana mboka Edi Kapende alors biso to monike lokola Edi Kapende a jouir na liberté oyo ya mesure de grâce présidentielle ezali occasion pour na opinion nationale internationale bazwa vraie information oyo batama tango molai oyo biso nyonso tozalaka aveugle na yango toyebaka te nini oyo esalaki mwana mboka Edi Kapende
ba condamné Très bien. nini est cela que Moïse Laurent Désiré Kabila akufa ende to kozwa ngolu grâce wana ya koyeba sikoyo ko découvrir vraie information par rapport à l'arrestation ya Idi Kapel, par rapport à Laurent Désiré Kabila. Parce que le dossier a Idi Kapel, ils ont cadik. Très bien. Moi, c'est cadik. Mon frère, il est décevant que l'IDPS et Kobanaba intoxication. Au moni, Soko Landindenga Zolobande, vision et union sacrée. Purification. Le col a libéré Idi Kapel et communauté Idi Kapel a commis marche pied na bango. Le col a libéré Idi Kapel, le col a basala qui grâce et pas président de la République. Oh, et ça n'a rien à voir. La grâce présidentielle n'est pas un acte politique. C'est un acte judiciaire. Oh, et ça pour permettre Moutou à recouvrir liberté naïe. Et ça politique et ça te oh ba total amon a ba dividende politique. Aza Moutou a bénéficié il y a grâce présidentielle les magistrats suprêmes Yamboka après c'est grâce wana toko kendete na ndenge koloba yango komi politique wana eza politique. Très bien. Bon de deux koloba était Idi Kapenda bakanga qui est innocemment tout ça mais je pense que peut-être à l'époque Azala qui peut-être alandaka procès na télé. Vous comprenez les termes na lobelité yo mutu soulever en menatika koloba bongo te. Au lobby angwa l'image est enregistrée. Oui. Les gens qui vont vous suivre. Lobby kanga kaye. Mais botikala ko ça l'exécution au lobby dossier za kadik. Au lobby dossier. Mais lelo na lobby dossier à moi na mboka Idi Kapel ezali kadik na lobby yango lelo. Comment après grâce yo ko lobby dossier za kadik. Mais pour na lobby bongo. Parce que faute à exécution à jugement. Très bien. Rapport mapping et bimi. Rapport mapping et bimi. C'est moi qui dirige l'émission. C'est moi qui dirige l'émission. Rapport mapping et bimi. Baï politique mingi. Balataka bateni à basoda. Moi namboka mende. Olataka teni à soda. Thomas Loaka. Olataka teni à basoda. Rapport mapping. Bako benga mikolo tata mapping. Et tant qu'équipe, on a été à Basoda wana. Et le lobo boaka yango bokunde yango epai wapi. Mwana mboka semila kana mokonza mboka nommé informateur abandi déjà mosala. Quelle chance vous donnez à M. Bahati Luko Bona Bironaï? Donc normalement je te donne le point de vue OESA officiel à FCC. Très bien. OESA officiel. En 5 minutes. Je tiens à clarifier que il y a eu des choses que mon frère il doit savoir, il faut qu'il ait lecture n'a aussi le rapport mapping. Bon, d'accord. Oui, des questions. Des rapports mapping. Rapport mapping d'Engezawana, il y a eu beaucoup de rapports mapping à l'Okuté et qui n'a pas réseaux sociaux. Roger Lumba la Kangami n'a pas non, beaucoup et les canaux dans les réseaux sociaux, il y a l'Okuté. Roger Lumba la Kangami, bon, vous savez, Roger Lumba la que ça me fait plaisir ou ça me fait ceci. Roger Lumba Lazali parmi les politiciens on a apprécié c'est parmi les politiciens que je considère au basa un peu na carrière politique moko et ça totalement en contradiction avec tout. Donc je ne les soutiens pas et je trouve que là, si aujourd'hui il a un procès, attendons voir le jour du jugement, les griefs retenus contre lui. Très bien. Parce que les griefs jusqu'à présent, ils ont connu. Merci. Au monde donc, tant que vous avez connu que les griefs, ils ont tel, et que sa stratégie de défense fait qu'on a mais pour le moment, il a été arrêté en France tout simplement parce qu'il a foulé le sol français. Il a foulé le sol français, il était en France, donc arrêté par la justice française. Donc la bango pe ba comment na droit à juridiction universelle donc bango traiter même ba ka les cas qui na mboka na bango o ibanda qui na justice belge. Donc moi pour le moment c'est un dossier où même si je n'apprécie pas Roger Lumbala vu vagabondage politique naé parce que moi-même je n'apprécie pas le vagabondage politique atapo na mpia katoko comme ba vagabond politique té tokotika la obé na fidélité na nini. Pour le FCC c'est clair. La constitution dit ceci. Le président de la République met fin na mandat ya na nini ya premier ministre, met fin l'expression j'ai met fin na nini ya premier ministre sur base de la présentation na
il y a démission. Vous voyez? Donc, le Premier ministre est déclaré démissionnaire sur présentation à démission. Les gens considèrent ça sur le plan, ils ont été formalité. Ce n'est pas une formalité. La Constitution, ce sont des garde-fous constitutionnels. Ce sont des leviers constitutionnels qui permettent un rééquilibrage de la société, qui permet un rééquilibrage de la démocratie, qui permet un équilibrage, il y a gestion, il y a mboka, qui crée l'équilibre. Donc cela veut dire quoi? La Constitution n'a pas dit que le président de la République nomme, demain, fait ceci. Non. Pourquoi? Parce que la Constitution mboka boya ko ti abiso ko pesa biso dictateur, un CCC ko Mobutu CCC ko Kukungwendu wazabanga. To boya ke loko na parce que gestion ya Mobutu CCC ko Kukungwendu wanabanga ndenge mabiso na dictature wana makasi et même kabiso na baguerre wana ya libération et ko sala ke to ko koma na situation moko pona ko éviter ba créer bazui pouvoir ba sende yango ba pesi premier ministre ba pesi président ba pesi ba to mosusu ya ba parlement ba créer et permettre équilibre et la gestion à pouvoir. Maintenant, Bango Siko va nommer Premier ministre sans la démission du Premier ministre. Va nommer informateur. Informateur. Or, dans l'entretemps, Konome Wana, le Parlement était en vacances. Bakomi ko invité ba député Baliaka, ba pesa bango $500 au balobi à transport. Balobi transport, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. C'est l'une des preuves que c'est moi et Kanyak et Zali Kobi Manangambo Wana. Donc, ça normal. Moi, j'allais aimer. Même en France, dans des pays où ils sont démocratiques, valablement, dans le cadre de la lutte contre la corruption, le président ne peut pas recevoir le transport, non. Kabila aussi recevait les gens à Dingakati. Vous comprenez? Kabila aussi a nommé un informateur. Kabila a joué. Non. Nomination à moins d'un Simba. C'est ça la confusion. Le Premier ministre est lié au mandat, à la législature. Vous comprenez? C'est différent. Non, c'est la même chose. Le Premier ministre est lié à la législature. Cela veut dire quoi? Monsieur Mouzito, Azalaki Premier ministre de la législature, vous comprenez? Bazalaki banomaki tango pona komisa nani Premier ministre nani Matata, pona Matata. Ezaki après Mouzito. Nde ba mwanda Simba. Mouzito azaki Premier ministre de la législature wana utekoleka. Ekwei. Le Premier ministre est de fait démissionnaire. On ne peut pas. Donc, mais le nom du FCC caché. Non, le Premier ministre, ce qu'on a un règlement d'ordre d'intérêt au Parlement. Ce qu'on a un règlement d'ordre d'intérêt au Parlement. On commande que le Premier ministre. Il est Lukamba, Azaki nommé via accord FCC caché, non? Non, il comprendre. Il comprendre. L'accord, tant que balobi, toujours nommé, pas suivant. L'accord, ce n'est qu'un support qui appuie ou qui en appuie. Na Oezo Salima. Mais Oezo Salima wana est salami sur le plan constitutionnel. Et ça, c'est ce que le Premier ministre sur base d'accord. Cela veut dire qu'on n'a pas tenu compte de majorité FCC cash, plutôt de majorité FCC. Parce que le FCC avait la majorité et à la majorité. Si vous avez déjà une mission, chance alors, majorité wana FCC wana et Zalaki nommé informateur en pleine vacances parlementaires. Basali session extraordinaire peut nommer peut inviter député. C'est pour dire que il y a du forcing. Ce n'est pas quelque chose qui est conformément à la constitution, tout conformément à l'état des droits. Donc, Mouzito Azalaki Premier ministre n'a fait un mandat à Sisaki législatif na bango. Le fait que législatif wane koyaki, le fait que Premier ministre wana koyaki, donc Azalaki déjà démissionnaire, le fait que législatif wane koyaki, le fait que parlement ya sika, et Azalaki en pleine installation. Merci. C'est pourquoi Kabila ne pouvait pas causer la démission. Mais maintenant là, nous sommes en pleine coalition, où nous sommes en pleine législature. Cela veut dire quoi? Le député législatif député en plein mandat, donc il faut tenir compte du pouvoir parlementaire. Merci. Donc lorsque le Parlement tombe,
Merci beaucoup. Moi namboka semela kanda lobi babuki mibeko babuki mibeko yango ya koloba ka tangelanga kasi na article ni nyango eza ko bisata mo konze ekolo aza na droit économique informateur te 78 atangelanga mais article 78 dans ligne de et puis bisata mo konze ekolo pifo makasi wana makoki wana ya économie informateur c'est moi qui dirige l'émission ya économie informateur c'est moi qui dirige l'émission et ça même pas yelo ko kutu ya koloba wana a violer le moko te pe a kotila ko violer le moko te azaka kana se ya mobeko likonzi o eko tambusa ye na kati ya mboka biso Congo bangonde bakomi kobimisa biloko nyonso tu o ya mabeo bango basala o lelo baza ko tenir quantité il faut bien dire que non coalition FCC cash appartient au passé les autres commis à disposition mususu ya sika babengi yango union sacrée il faut procéder à la paix respectée au moment où je vous parle il faut qu'il y ait aucun parti politique ni regroupement politique qui majorité dans le niveau parlement vous devez savoir cela. Oh là là. Même bon quand on a fait FCC, ce n'est pas un regroupement politique. Oh, c'est quoi? Un parti politique. C'est quoi? C'est une plateforme électorale. Non, c'est faux, c'est pas une plateforme. C'est ça que je vous dis avec toute une réalité. Quelle chance vous donnez aujourd'hui à partir de mais neza koyebi sayo mwana mboka. Oui. Soko même le ministère intérieur bayebi FCC. Même le journal officiel bayebi FCC. Bakoko c'est le roni. Baloba que les faits précèdent les droits. La politique précède les droits. Il y a eu des arrangements entre FCC et Cash. Oui, c'est là que bah nommé moi Mboka. Ilukamba qui est compétent aujourd'hui. Mais en réalité, en respectant les procédures, ce n'est pas ça les vrais procédures. Procédure ya malamu et c'est un temps konje kolo ya konomé informateur pour aiba la kolukala biso bisika vraiment je veux dire nous konjambo ya mota konje kolo na nzela la constitution yango wana mwana très bien émission ici yango wana autre na question moko mwana mboka semila kanda patika na question moko o ba peuple batindi mwana mboka semila kanda est-ce que mobeko likundi oyo parce que Kabila koloba le 29 et pesi nzela na président honoraire à se représenter la démission est-ce que kokangama yango non attends non une minute émission c'est je t'explique ouais bandeko bolandangai oui parce que bandeko na kivu balobi Kabila kozomba yoka président Félix Tshisekedi admettons que a gagné élection T na 2023 hein parce que ezaka la terre a gagné admettons qu'il a gagné T après avoir que ça là mandat moko aza sénateur à vie ou aza sénateur à vie à cause de la sénateur à vie après avoir que ça mandat moko aza na droit à sénateur à vie mais maintenant est-ce que président Félix aussi à cause de la licence on a droit à commis représenté à cause de la malgré tout à cause de la combo il y a sénateur il y a vie à cause de la PK qu'on a droit il y a commis représenté cela veut dire quoi le titre de sénateur à vie n'est pas un mode d'exclusion na présidence de la République. Très bien. Ce n'est pas un mode d'exclusion donc c'est un titre qui contient un titre honorifique et un statut moko ba pesi président dans le cas où a décidé na ya lobi nga Félix Tshisekedi loko na sali mandat moko nga po na ngai na tikeli na ngai kaka na tiki na nga na ke kovanda na nga kote azotonga wana esika na kovanda ndé Kabila kovanda Lubumbashi ndake kovanda ndé Kabila kovanda Lubumbashi Kabila za na kashamata avandi na ye ndenge moko azaki pane na ferme. Qu'est-ce qu'il va parler le 29? Qu'est-ce qu'il va parler le 29? Je n'ai pas la confirmation. Merci. Je ne peux pas réaffirmer ça. Merci. Moi Mboka Pati Malanga question peuple atuni et dit qu'à peine libéré Vital Kamerhe en prison confusion trop motema mabe non pour na point wana na koyebisa na bakongo mai na nuboyi pour na gouvernement union sacrée nazo senga tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Tshisekedi biloko ben mitano pour que moi mandat no etikali oyo ba peuple congolais ba congomani bazo souffle ba se retrouver pe ba bénéficier na moi ndambu ya mibo ya tikali na yango na législature na pouvoir ya liboso na ko senga tata mokonzi ekolo atia agriculture comme priorité de priorité ya mibale ayeba na ko entretenir ba route ya dessert agricole nyonso o eza zinga ba province biso pour que même biso biloko kolia peut se sentir à l'aise ya misatu ayeba na kotia justice ya sans pardon ni merci justice yo ko sa musala na yango na ndenge longo bali pe na limemia pona koyeba na kokangela biso bidongolo biso mitema likundu oyo bayiba kanyaka leta o basala bosambulu na kanyaka leta o basala n'importe quoi oyo il faut son na trésor public pona ya mine na kosala na tata mokonzi ya ekolo ayeba na ko investir et permettre bakongo mani bayiba na kolia bio ya misato uta 60 kino lelo
bakongomani bazwaka misala te tokotanga tokosisa bakelasi tobotama tosala te tokoli tosalaka te tokufa tosala te pour nini création ya baemploi boye bana kosela biso Edi Kapeni libéré Vital Kamerhe en prison confusion ou pas confusion Edi Kapeni libéré a eu grâce présidentielle Wuta na yo elongo bani par Moninga edaki bino na tango après mwana mboka Vital Kamerhe ceux qui oyebi ki ba condamné qui fait de prison oya yembeba esi yebani il y a eu des habits oyo yebi il y a eu des détournements des détournements misolo non ba DG mi balé bimina ya soko les DG wana o ba bimi wana il faut demander au ministre il y a justice. Oh, il y a mutu appelle liberté conditionnelle. Est-ce que Bazala va bénéficier de la mesure de grâce présidentielle? Bazala katuana innocent. Bino bazala leso ko pesa biso te. Wapi mbongo ya Aérogare. Wapi mbongo ya Bukangalo. Nako luka photo Joseph Makila. Wapi mbongo nako luka photo Joseph Makila wa fuka mela mwana mboka Joseph Kabila. Il y a immeuble intelligent. Il semblerait fibre optique. Il semblerait que 15 millions passerait. Le président Joseph Kabila Kabanga Koloba. Il semblerait à Koloba le 29 Toko Zelato Kotela. Bolanda Kibiso na Bokebi Nyonso, Bolanda Biso na RTMV, la première chaîne chrétienne à travers la République démocratique du Congo. Bolanda Biso na ONG cette télévision Jano Kachala à travers les ondes. Un grand merci Archibishop Coutinho Fernando Azozonga Kinshasa Kalamingete. Un grand merci à ma mamie, à Olivier Kalabassi et à Ginola qui était derrière la caméra, à toutes les personnes qui nous ont suivis. Place à l'invité de l'émission Zorobabel. Avec lui, nous allons discuter sur les questions de l'Est. Banderoba Gokufa, Tongo Midi Poko Nangambwa Est. Est-ce que Ezalaki faut-il à Joseph Kabila, Tangwazaki, président de la République, na 2 ans Banderoba Gokufa? Est-ce que faut-il à Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, Toko Lubeta Lisolo Ango, na Mwanamboka Zorobabel? Nous allons marquer une pause.